Yaya, dans la vie, il faut faire très attention. Batunyo surtout balinga kambongo. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais sans argent, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre. N'importe quel moussala vous allez kosala, salaka attention. Ya lisoto kobete na yo, ezali lisolo ya jeune fille comme on a Malika. Lisolo ya Malika ezala bongo na Pointe Noire. Pointe Noire ma solo ya marque na marque ya Malika akomi liboma tisiko azomona na te. Pona nini vie à pressé, vie à kimuibi. D'abord d'ailleurs Malika na baninga na ye bazalaki na vie à bien te. Ba Chelsea ba supporter à Chelsea côté ka pilipili. Na sima ya côté ka pilipili wana moyibi ezalaki na carte na bango kasi qu'est-ce qui est arrivé à Malika? Yaya baya basi bokota ba petite Kinshasa bokota bino batu eloba nango ata prophète Jérémie jeune fille na Kinshasa akomi kaka il faut abimaka na poso pembe ata chinois ata mundibu essentiel kaka a ramener mundele na famille lisolo epesinga ishoro de poule ya Malika yango lisolo ya Malika tokobetela yo comment est-ce que Malika akomi liboma tokosolola yo awa na émission ya pokwa ya lelo. Mbote bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika news tout bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokoyo masolo et pas wapi to kutela ka chaque fois pour na ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai babengaka ngai tata pelende. Yaya partout ozali kolanda biso ozala na Nigeria ozala na Buenos Aires d'Argentine ozala na Brésil ozala na Mexico City partout na États-Unis d'Amérique Suède Botswana Namibie Tchécoslovaquie Johannesburg Cape Town et pa ya mutunangai Teyongandu Chilamwina leader na Cape Town mboka na mboka saba kozinango leader na Cape Town c'est Théo Chilamwina, Ngandu, le col à peine à Durban, voilà, Bolibongo, Trésor Massa, Massa Protection Service, Moufinoukou ya Durban, Moufinoukou, le Boko ya Durban, Mboka la Mboka ya Bakonzinango, voilà, et Kendaka, Ndengouana. Yaya kombo na ngai tata pelende na sinalobaki yango déjà oyebi merci ceux qui ont évité kombo na ngai yango wana. N'oubliez pas vous avez un besoin objectif na biso zali to ko bongo 40 000 membres na kati ya plateforme oyo. Alors pour ko ba 40 000 membres ezali kaka soki yo muto otala ngai o partageaka. Bande ko bele zali ko tala mais pour ko partager c'est tout un problème. To lingi ko s'abonner te soko s'abonner ezo pesa biso courage to lukaka ba histoire ya ko betela kabino. Boyebi yango histoire auto betaka awa ezalaka ba histoire to inventaka yango ezalaka ba histoire oyo yo moko bozali kopesa biso pona kosunga mass media ezali kosunga bato ebele ba histoire oyo to betaka awa yango na saka ya soki okoti eloko ya liboso yo o aimé vidéo après ko aimé vidéo ko bosanaka te ko fina bongo ceux qui s'abonnent ça va au partager ceux qui ont aimé c'est bon ceux qui m'a liboso mon abiso ceux qui s'abonnent au final cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata ceux qui nous quittent. Voilà, en principe on devait parler à long et à large situation à Jakindala Oyo il a été sodomisé on ne peut plus se voir la face on peut plus avoir honte parce que Jakindala lui-même avait essayé de garder le qu'on a confidentiel mais ce qui fait que Denise Mutombo abimisi yango na miso abatu a sikato yoki banungu est-ce que Denise azali ya kokima alinga kima na Brazzaville bakangie mususu balobi asa déjà na Belgique bon et sika Denise azali et banité mais déjà ba avocat ya Jakindala ba portaki plainte déjà la cour de cassation quelque part là mais on va revenir sur ça na édition na biso ya lobby lelo na ngina beta bino kaka li solo oyo euti ko leka na Pointe Noire li solo ya jeune fille ya obengaka Malika ba ya basi ba petit android bino nyos obote kaka pilipili boya ba supporter à Chelsea boya ya ba Chelsea eza na niveau ba Chelsea biso komona no ba yebane ke est-ce que talo ba Chelsea bokomi hein maman Emezolo est-ce que komi Zozo double aigle est-ce que komi maman Suzanne Massamba de moi est-ce que okomi
Hein? La première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse, est-ce que au commis, tant que vous supporter à Chelsea, ou eza émission oyo, kolo andaka, papa, ma fan daka, il faut okoma kambala. Vous comprenez? Donc ba supporter à Chelsea baya. Et zappe na bana misusu ya ndaku, mais grand supporter à Chelsea au kondimate aya. Koutu ba étudiante, ya. Ndimelanga ba étudiante ba sa ba grand supporter à Chelsea koleka kutu paka Juma. Okomona kaka mutu na fara de boy. Yo kanti étudiante à solo nzoka supporters ya Chelsea. Lisolo to beti yango esalami bongo na pointe noire. Boyebi ba jeune fille ya mikolo yo ba koma mingi, omona ba sana ndaku na bango ba se déplacer to mona ka yango pe trop omona ba jeune fille kinoise ba katisi na Congo Brazzaville. Baké ko sala ki Chelsea, baké ko supporter Chelsea kuna ezalaka nango. Bango moko pe o basalaka bongo na Brazzaville, baké bongo na Pointe-Noire. En ce qui concerne Malika, lisolo ya Malika, Malika azali congolaise ya Brazzaville. Mais et pas na bango ezalaka bongo na Brazzaville. Mais Malika na baninga na E3, ce qui fait 4 bango ba préféra ki baké na bango na Pointe-Noire. Ville moko touristique pour la bango, ba préféra ki ba kende côté ka pilipili to ko supporter Chelsea na Pointe-Noire. Alors, toko peki saote o sala supporter à Chelsea. Toko peki saote o te ka pilipili ate papa Fisto. O sona ba bango neni ebite ke biso supporter à Chelsea, to na ndaka pe radio le coller. Merci beaucoup. To so beta kaka lisolo mais pona ko peni yo. Papa Fisto peki si o za supporter à Chelsea te. Papa Fisto peki si o te ka pilipili mais sala ka yango na limemia. Ezali musala d'après yo, to pekisa yo te parce que Moussa sozali mais kebaka na kimuyibi ya eloko ya mutu bazwaka yango pamba te. Kimuyibi ebongaka surtout na mwasi te. Mwasi ba yebi yo muyibi. D'ailleurs, je crois on va vous proposer ça na émission ya lobby pour ya mibali. Soko lingi jeune fille. Pour oyebake azali supporter à Chelsea. Pour oyebake azali Chelsea ateka pilipili. Eza ba geste mukie oyo komone lango. Okomonango okutana mwasi lelo kaka abandi ba doléance yebake asali Chelsea oza olingi obimisa mbongo na porte-monnaie ozomona mwasi azotalaka na kati ya porte-monnaie na yo Chelsea na kati ya mutu ko otambola omoni osi mo ba billet mo ba 10 euros bandi ba billet mbongo zali soko moni ye azotalaka ba billet wana Chelsea et ba exemple ezali légion pour ba Chelsea. Alors Malika na baninga na ye3 parce que 4 bazwa ki appartement est-ce que ba deko va na centre ville na niveau ya Pointe-Noire. Alors basala ka ndenge nini na tongo ebika nde ba Chelsea basala ka na avant midi mobimba basala bango wana mais taba koma ka ba 18 ba ndiko bonga ba 19 ba bimi pona ba kende ko luka bongo ba client na bango kaka ndenge salamaka. Et ça na mpendengo wana. Alors babimaka bayibaka donc siko bakamaradi ya Malika basalaka bateka na bango pilipili ba Chelsea mais bayibaka te basalaka musala bango na boboto kasi Malika yeso ki abimi ayibaka soki ayibi ba kosoka azongo ala ba mbongo ka koleka baninga et pas bango on a bendi type vraiment quelque chose na bendi yebo na yibi wallet na yibi téléphone salaka attention baninga ya Malika ba esaka Malika yaya makambo salaka esa malamu te. D'abord musala oto salaka ezali musala ya Sony ezali malamu te yo liko nango ozo bakisaka suko yibaka batu lisumu eza la bien te il faut otik makambo ana te toye ko luka mbongo nga ifana luka mbongo sur tous les plans sur tous les plans nako yibaka batu luka susu mabe ko komela yo kaka ndenge balobaka yaya voler mais un jour il y aura. Il y avait un jour il y a indépendance, il y a Congo, il y a Brazzaville. Alors, vous voyez, jour indépendance, il y a Bamboka Nyonso, ça a fait, n'est-ce pas? Jour indépendance, voilà. Donc, Babagilelo, là, toko douma ya kosakanate. Kakane, ça a bakenagi na boîte, jour indépendance, voilà. Alors, et si ka bakenagi komela, et si ka bakenagi osala ki Chelsea, et si ka bakenagi oteka pilipili na bango wana, et si ka bakenagi supporter ki équipe à Chelsea na bango wana. Parce que, détail moko awa. Groupe ya Malika baninga na ye babimaka na n'importe qui te bango ba cible kaka batu oyo bakasa nkembo batu bamonaka mwa katuku bianza nde balandaka mingi nde mindele. Alors coïncidence jour ya indépendance wana esika
bakene na boîte wana bakuta na mindele na ebite wana ba pesi biso détail te est-ce que Malika azalaka na bakinchwamina oya bendaka mibali ça on n'a pas déterminé biso betaka lisolo kaka ndenge ba esi biso mais il est vrai que basiblara mingi mibali oyo akatuku bianza alors esiki bafana kisu indépendance wana bango basala ndenge nini yaya comme tu nsoma na hôtel soki oke na restaurant to na boîte au monde ka fimo kala ti très bien yaya basala rappel ba contact hein au monde epena contact ya mutuka pena boy nzoka sana mutuka au monde asibi pe contact boy asibi contact ya mutuka aoningisanga boy nzoka sana carte ça c'est pour impressionner yaya okomona basali pe konzo basombi mwa bouteille ya champagne batie wana bazomela yotango okota otale fi oyo omela champagne c'est kata fi ya classe nzoka Chelsea est-ce que komi to so la pembe parce que la j'aime ko tala ba tonto balingaka bongo papa fisa na azobela biso to so la pembe ezaka isolo ka ba pesi ya Malika bota ba j'aime ko bota langa ba j'aime partager ya partager telanga ba j'aime alors il s'est fait que jour wana bazwaki bakutani na mibali ya bien mundele mutabonaki Malika amoni mundele mundele opera c'est bon hein Malika soka fola kiye soka sala ki ndenge nini y a pas de souci bon ba sanga ndengo mona akosi lokola ke toilette tanga leki wana ako ko isa tamwe loko ko pembe tanga ko la mukabode yo to ngomona vrai chéri parce que Malika ça pena talaka miniature de tie Malika ye wana asa pena logi ba petite pena ya quartier ba petite Android Malika est-ce komi voilà ekendaka ndengo wana voilà oyebi ke mundele wana atomba amoureux ya Malika comment tu vas comment on a ni Malika tu es Malika ça va est-ce que moi ese ko fa na biso awa ndeshida uti yango wana mena na sana maninga na te ya fa na premier te Malika kei azui verre na ya champagne ayiko vanda na mesa ya bamindele wana ba commander champagne mundele afandaki yemoko ba commander champagne nzoka mindele wana bautaki poto bayaki kosala makambo na bango quand desala moi week-end et puis indépendance et distraction ça la comment divertissement quoi munde azalaki yemoko bafandi siko na Malika bandi kosola toi tu es très jolie champagne wala baninga na yo na ça baninga na ngai 3 osala baninga na 3 est-ce que baso ya baso rajo de ngai baso est-ce que moi ezali obenga baninga na yo misa toana ba ya ko rajo de avec plaisir Malika abi kope simbi muketo be baninga ya mundelo wana ba ye ba komi 4 Malika pe abengi baninga na ye misatu wana ba komi 4 comprenez que ba jui moko ba fa na table ba bandi komela na mindelo so tu wana ezala moka le kai muninga na mbongo te ba so ba bata mbongo doza bena vrai shit de la bango ya liwana ba mela masanga ba mela ti ba komi ba 1h du matin to ke ba 2h. Alors, à Mindele, bah, on va dans l'hôtel, non loin, il y a boîte wana. Ça fait, est-ce qu'on peut aller continuer à la maison? Il n'y a pas de souci. Bah, Kate, bah, je vais taxi, 4 taxis. Mais, bah, ça y est, dans l'hôtel, moko, mouti na chambre na ye. Mais, bah, Kate, bah, je vais taxi, Malika, ils sont ça, Malika. Malika, accueilli na Mundele wana, bah, Kate, tangu ba koma, na Mundele wana, na appartement na suite. Malika taliboy. Mbala wote ba komi, mundele mbala moko abimisi porte-monnaie na ye. Porte-monnaie atia yango likola mesa. Ebiso porte-monnaie ya kuvimba te. Ya kuvimba siko ba mbongo zo monona. Yaya salaka attention, salaka angele. Batu ko basala ko bona otambo na mutuka, azu porte-monnaie na ye atia liboso wana, abalusi kote mbongo monona. Je le fais contre na kat soko mondengo wana. Ke bana batandengo bata normalité. To peine to fungo l'esprit. Est-ce que komi to fungo l'esprit? Moi si ya bongaka na moyibite bandeko. Yaya le yo sa le soleil à Malika. Pour Malika à Chelsea. Mais na isi no ba Chelsea ba sa de niveau na niveau. Mususu bana ndima na yenga na Chelsea. Même mususu po na mwana ya ndaku. Ba parents ba yeba raté mais Chelsea. Comment ça na ndaku? Mwana na yo ya mwasi. Atangaka na ISC, atangaka na ISP, akendaka peut-être université pour ça la mboka bozali.
moi na kendaka kelasi mais papa e kozonga boye akuti moi no ya mwasi moi ya 25 ans 26 ans oh non ay asomi bakiti papa koya boye po bozanga na bakiti ya ka déjà ba mi coin et bisa de mi chopo mais mwana asali effort a changer bakiti ya ndako papa tanga koya atuni na changer bakiti boye yoka mama mwana na omuta somba bakiti te mwana somba bakiti mwana ngana futa na avenir fa na université asomba bakiti ya ndako azimbongo wapi il faut sosola ba mama mingi mabona ka présent mwana somba bakiti mwana mandikola en tout cas mwana mandiko aider par asala ka musala nini est-ce que bokomi mwana na esa ngoro na sala na ville na restaurant mo na ville est-ce que ozo temps ya ok na restaurant na ville on taske mo sala Chelsea est-ce que komi voilà mundelo wana bimisa porte-monnaie atawa tala ba euro ba dollar na ba français fa mute mais dollar na ki ebele na ba euro atiki yango wana expressement akoti akeko sokola ebi ke malika pena ye azwa pena wallet wana tala pena ba dollar ba euro azongisi yango malika mutema ebebi ya certaines personnes au ba registrate na mbongo. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de monde na yeto mona yango te bokodaki lunda pena boye osali ko pa diamant bonge bimi yo omelaki plan omeli plan bokomi la Kinshasa puisque omelaki plan ok osali osala kana olingi ko mela baninga na yo mbongo ya batamtela ba sebele ebele na mela bango ndengo wana olingi doki ekoma ya yo ozwango yo moko obozaki na baninga batebe bataka ndengo wana muninga sala mbongo kutu asengi o defisa ye mbongo o defisi ye mbongo pona azongisa ekomi problème boyebi mutu asenga ezana mutu moko te amikidisa lokola mutani aosenga mbongo o defisa ye mutu aosenga mbongo defisa ye akomi kitisa makasi lokola mwana mami kitisi tie ko defisa ye pona kozongisa ezalaka problème ekomi aboni boyeko dikolo ya 100 € tumusanga ndengo wana aboni boyeko dikolo ya 200 €, o donc ça ndenge wana mais osanga ki 200 € yango osanga ki 100 € yango ata kutu 10 € na pesa kiyo po osanga o defa pour la raison c'est comme problème et belé bazaka ndenge wana. Vous savez mon professeur de sociologie de l'époque de Istandolo de logique pour ça la logique Mangala la bosse la réalité Istandolo mbote na yo prof Mangala alors baka valeur ya mutu dako futa nyongo est-ce que vous comprenez na kofuta nyongo et puis devant mbongo muninga go simbisa mbongo na ye simelanga $100,000 simelanga boye eza ya yote kosa ela go calcul te po eza ya yote est-ce que komi basimbisi mbongo zongi sala muninga mbongo na ye to oye ko futa o defi nyongo pa muninga 100 €, 200 €. Jour mo kana ki ya ko zongisa ya zongisa mbongo ya mutu ekome la kaote ke po sa mbongo ekome lokola omanuka bala okomi ko kima ye ti ekome ya kusona bati bazaka ndengo wana yango mona batu bele balika ko mo def sa mbongo te pona makama ndengo wana eso komi tangu malika bo ndengo wana mutema na ye baby atale mo dola afandi bo tangu bondela sisi ko sokola malika esi mundelo wana est-ce que moi ete to na c'est parce que webi na ba hôtel no surtout ils en ba bistrot na c'est non est-ce que moi kita toki na sete to mela sumu eloko toki to mela mo eloko mundi pa mona ngoma ya pas de souci ba kita siko na se tant ba kita na se ba mela lisusu ko mela doki malika objectif na ye mundele wa bla doki alangwa po amonte bla bloka pauvre père ba kita mundele pena mela mundele siko kawa langwe ameli pena trop tant ba mati sikoyo ba mati boyo ba mati fête peu normal tangu fête yesili mundele était très cassé à kosakarate mundele très cassé mundele alali wana porte-monnaie wana bambongo zaka wana tangu mundele bina lali kao malika donc esprit na yeka donc ninga bon wallet wana ko tika ngoti tangu ekomi ba 5 h je vous ai dit ici malika yaki yemoko te azaki ba dinga na ye mutu akenda na chambre na mundele na ye mais asobota lisolo ya malika na ba 5 h a récupérer pena doki
wallet mobimba wana donc porte-monnaie mobimba wana atia na saki na ye alata bilamba kutu fungola porte tuila mwizi ya zaza ekenda ma Blandine Malika akei to Malika akei atiki kutu baningi akei tika bana ofala songa na ndoko no bango tata ko ba 10h moko ba 10h amoni baninga na ye ba yeroya boye bodi bo sabi bodi elekene o eleka kibi mindera afuti biso kitoko ekoso Malika sorti du bango oh est-ce que bomoni pe munde na nga oui to moni munde na yo oh bomoni atuni nga abi oui atuni ka soki osoki puisque peut-être ok na ki déjà bien non promesate nini ote elokote ça va bafanda kaka ndengo bafanda ba se reposa pe balie konso tango bakomi kaka ba 15h bafandi siko na salon baota la télévision Malika bandi ko loba oh mais na mona banyoka na ndaku boene ndako sana banyoka oh banyoka na ndaku ne Malika kasi va pas oh te banyoka mona banyoka te banyoka ngo bazali wapi oh ndaku banyoka oh Malika banyoka bazana ndaku te Malika bandi ko mona banyoka na ndaku Malika na yakina peri alongoli peri ki munungie banyoka nini Malika akati forme atikali mutakala Malika beli liboma oh, qu'est-ce qui ne va pas Malika nini oh Malika bimi libanda na lupango mande ko fana bimi akena balabala Malika liboma et pesi banika ne misa tuana problème oh qu'est-ce qui ne va pas et nini boy est-ce que babibali oh to ben wa mindelo wana baza ba tu achètes occulte te baza ba bete comment est-ce que Malika beli liboma parce que Malika ne les avait pas dit que asoki wala tambo qu'est-ce qui ne va pas et nini boy nini babenga siko mama ya Malika parce que tango batikaki pa na bango na Brazzaville bakendaki Pointe Noire bayebisaki baparent na bango non tozwi musala moko na Pointe Noire yaya mwana yebisi yo mama nazwi musala na esika moko songolo bozalaka na Paris oyo nazwi musala na Strasbourg nazwi musala na Bordeaux oyo na Belgique bozalaka na Bruxelles nazwi musala na Liège bozalaka na Johannesburg oyo nazwi musala na Cape Town musala nini oyo mwana ya zwi okende osala landelaka etant part la confiance n'exclut pas le contrôle est-ce que komi toso la pembe bandeko babangi est-ce que Malika oyo bandeko oyo mindele o basa mindele bakisite to babenga ba mama wa Malika mama awa Malika abe liboma to utaki musala musala butaki musala to songi ka boye abali koloba aso bona banyoka ekoso Malika abimi alongo blamba abimi na balabala kei Malika nena solo baboye Malika amona nanu te Malika liboma kei esika sa yeba nanu te akei liboma une très jolie femme bandeko bana Pointe Noire so bolanda biso so moni film ko bia bien moi pembe boyi doki ekela mpena oleti ko la Eve Malika ye wana bokanga ye bobenga funa radio lokole po bandeko ne ba oluka ye bokanga ba isa komona ye Malika bazo luka ye sika sala ye banite na yebiti ero soki Malika ba violer soki basali nini on ne sait pas Malika omona te Malika azali wapi Malika akufie to nini on ne sait pas azo mona la te abaki mutakala ba violer Malika ba protéger ye tala kunseki tala kumamba ba jeune fille soara ba epesi ba ngo bango abina oh c'est que ba mibali oyo mindele ba sa ba ta cherche occulte biso pe to kenena ba ninga na est-ce que biso pe to kobela liboma te epesi ba ngo banga mbangu ba kimi pa pasteur o église arabe bon église église 3 avenue ba kende église wana ba kende église ba ke ko luka pasteur o moni bino o moni bino mo de luka ba pasteur. Oh pasteur, en tout cas, biso de toli awa, to go bomba susute, et to sala ki Chelsea, en tout cas, ndira to bimaki na mibali moko boye, ya mindele, sikoyo to zongi, muninga na biso, abeli bomba, e konso, mbongo, ba pesa biso, yangoyo. Moko apeke 300 euros, je pense que 200 euros, nous sommes appelés 200 euros, moko a 300 euros. Ba pesa bango pa mindele wana. Nini, ça me la pas na biso. Pasteur paie à mon déjà donc a eu 300, a eu 250, a eu 200, c'est combien? 750 déjà. Vrai cop déjà. Vrai cop. À prier, mais pasteur, on est pasteur à solo, hein. À prier rapidement. À prier, les bango. Donc, bah là, une église, bah, boy, on a
balala ki na église ba prier ti moko boye nzamba yeko pe révélation nzamba abi oh pasteur abi oui nzamba talisi ngai mibali obo bimbaki na bango wana basa mibali normal te basa mibali normal basa bato ba science occulte ba mindelo wana bayaka ndengo wana na Afrique kozwa ba esprit ya bato batantaka ba fi ndengo wana omoni muninga na malika batantaki ye nde batantaki ye ayibaki mbongo ya mundele yango bazui facilement donc esprit na ndenge ya liwana eza ya kolonga asi mbongo ayibaki wana eza lokola asombi am na ye moko bino pe c'est fort possible est-ce que batantaki bino te bali ko oui oui mundele tanto yaki a déposaki porte-monnaie ya mbongo tala bongo ebele ngona ya musika a déposé porte-monnaie mbongo même chose basalaki malika basalaki pe baninga na ngombe bango siko oui c'est vrai basa ba Chelsea mais ba Chelsea moko respectable dans le banin Chelsea a mwana ndaku te ya le kosote ba Chelsea le kosote rappelez-vous bon ba deko pesa kutu malika ke azwaka bambongo ya bato wana pesa malika donc malika nenga kwaki yango bazui esprit na yi basambela pona basambela bokende eloko mogezate tango bazongi ndaku bake kofuye na saki ya malika nde baye komona wallet wana plein de euros, plein de dollars, na moi quelques francs CFA. Et ça là qui wana. Mbongo ngo ya ngoyo. To sala nini? To sala nini? Bazui mbongo wana so babel. Pasteur, ozalaki na raison. Tala ko tuboye, to boni na saka malika, mbongo pasteur iboya nango. Pasteur yope, pasteur. Eke pasteur azo mbongo wana. Est-ce que pasteur azu mbongo wana? Ya minene ko komela ye. Tala kuntseki, tala kumamba. Et pesi bango robanga, balungwe Pointe-Noire, bazonga na Brazzaville et pas na bango. Ça fait 2 semaines, batiki na ki Chelsea. Mais muninga na bango malika azo monda na te. Mutu apesi lisolo oyo za moko ya famille na papa fiston beta lisolo oyo pona oteya. Vie appréciée et ça la tina mon côté. Vie appréciée na tina mon côté. Tala sika mena so malika akomi liboma ya miti oyo. Soki ba osala nini, mwana mwasi pe ya kitoko akomi liboma azomona te on ne sait pas quoi faire. Bo betaka lisolo bando ka Pointe-Noire nde balandaka yo soki ba moni fi moko boye ya liboma nini komo na ye malika bakanga ye ba benga ta na radio lokole bo benga so radio lokole awa to kopia no numéro ya famille ya malika wana ba récupérer malika bango paso ko luka kuna na niveau ya Pointe-Noire. Yaya to pekiso ki Chelsea na yote. To pekisio la fan à Chelsea te. To pekisio te ka pilipili te mais moi si abonga kala moyibi te. Ko yiba ka mbongo ya batu te. Na ba jeune fille musu bazalaka. Tonton batalingi yo na ouvre yo lingi ete mais ozo ko zoba mbongo na ye. Yaya bino bozaka ndeni. Bozaka ndeni. Muto lingi ete mais ozo senga mbongo. Tango opi mbongo ya ka tondi azo edeyo mais yo ozo na ndenge ozo china ye. Yaya mukile za mabe. Et comment on pèse makambu, ozui makambu. Yozo makambu, ope makambu ti ekolukelo ba problème. Là d'ailleurs, c'est très compliqué. Chaque fois, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes yaya. Tosa laka angele. Tosa laka angele. Est-ce que okomi to solo li pembe yaya? O to loba kite tolobi. Tala li solo ya malika oyo to bombela kiyo na pokwa lelo yangoyo. To partager les solo oyo. Oui, c'est vrai. Les solo à Malika, Zouango lokola les solo. Oui, c'est vrai que Malika a Chelsea, mais yota les siko salaka. Est-ce que il va rater? Et ça na batu mususu, y a sa femme de chambre. Na femme de chambre kuna obomsaka au salaka d'hôtel moko songolo, au salaka na maison de vieillard, yo olinga ko mona mutati ke côté. Combien de batu ba yiba ba wallet, ba porte-monnaie? Moutaye kota la muta abosani enveloppe ya kaki yo zuyango ba femme de chambre bozali wapi soko zo kabloka batu tika po mabe ko bet ko melayo to bota pe solo mo ya femme de chambre moko boye oyo azoka 5,000 $ na enveloppe batu aboya ko zongisa kolombo ka komela ka mari de nuit to bota solo ça la chaîne na biso et par exemple ça li légion salaka angele koyibaka te esikozal ata na musala osala senga muninga defisio mbongo zongisa na mutema boboto polo bisusu ba pesa yo est-ce que komi o toloba kite tolobi voilà
Merci beaucoup ndenge bolandi biso bandeko tosuki awa pona pokwa lelo tokokuta na lobby, n'oubliez pas lobby tokokuta na pona exclusivité makambu ya Jakinda là na situation ezo le cas ndenge Constant Mutamba kutala kina ba magistrat 85% ya ba détenu na prison makala basaki ba présumé c'est-à-dire que nanu basambisi bango te otinika mu makala ndenge wana na intention nini wato kolobelango lobi na tongo yo mto tala biso ya soki ozana lisolo ya kopesa benga biso opela lisolo na yo soki obengi biso ozu biso te komi tungusa mate tikila biso audio na yo ya lisolo tokobete yango kaka ndenge ntobete yango soko ntotanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndenge wana est-ce komi voilà alors tosuki awa portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Allez, chap chap. Et tchara. Voilà.